ba mama kingaba wana balingi ko lukate ale bayiba ka batumbongo na maboko toko sala ndenge nini na mboko bayiba fazala basaka na kisa. Population ya commune ya Ngalema bamituni yango bazalaka na Kinshasa tope bazalaka na village Kimbilangundu po condition na bango ezalaka vraiment mabe maka kuna nde pesa komona mai ya mabulu po régie des eaux akipaka bango kutu te libulu oyo bozali komona yango nde servaka bango po na kozwa mai ya komela kasi mai yango pe il faut bazela na numbula awa na saison sèche pasi makasi po na kozwa mai ebele ezalaka lisusu na ete ya malamu te toyebi te soki ezwaka temps ya koleka na contrôle technique po degré mituka oyo ezaleli. Pardon, il faut bolukela yango kombo. Tala neti oyo, ba faresi e pasuka, to evite soki esalaka to pete, oyo kutu sima vitre nyonso si e mwangana engaye. Ebongo soki okoti na kati, otali etaba kiti ezaleli wana bene fo kolukela yango kombo, po degré baban ezaleli. Moyen kutu rovanda malamu ezate, kaka na ndenge ya kosakana te. Paupière ezali mwana popi ya mukie. To ezali pompe ya mai ya mukuse. Eza popi ya mwana muke. Popi ya mwana muke. Eza popi ya mwana muke. Kosombele bakisi. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi deja na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungole la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Ok na mode ya paiement. Soit PayPal. To compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros. Bayeli biso gratuité ya 100. Ce journal vous est présenté par SK Mining pour l'intérêt général de la population. Ya nouvel an na Kinshasa, Brazzaville, pe partout dans le monde, bipai oyo bozali ebele ya kolanda magazine Kin Lartus présenté et par baitol ya communication koka mwatepo izalika biso kasi na format ya sika Kinshasa, Brazzaville, pe diaspora mbote kimia e umila mingi na kati ya mabota mabino. Population evandaka na localité Ngomba Kikusa na commune ya Ngaliema bavaka ndenge nini ba reporter na biso bakitaki sur terrain pona kosalela bino conditions de vie na bango ba détail bolanda na reportage ya Victor Jonathan Soukami pe commentaire ya Bondi Mvukulu chef terre. Condition ya quelques quartiers awa na commune ya Ngalema ezalaka mabe makasi lokola kaka bazalaka na ville province ya Kinshasa te. Lokola na quartier Ngudibaka awa bazalaka na difficulté ya nzela depuis quartier o exista nanu bamona makadami te kokamwa. Soki olongo wana oke na quartier Verkis kuna kutu bosana na yopo courant etikala kutu jamais kopela ba appareil ménagère nyonso basomba ekuma ba échantillon suite ya manque ya courant. Soko ke lisusu na quartier Boma Libala kuna nde pesa komona mai ya mabulu po régie des eaux akipaka bango kutu te libulu oyo bozali komona yango nde servaka bango po na kozwa mai ya komela kasi mai yango pe il faut bazela na numbula awa na saison sèche pasi makasi po na kozwa mai wenze malonga ezalaka te bino moko nde bozali komona ba mama batandi biloko na se
ba matungulu ezali kozwa mabele bazali kotanda ba matungulu na mabele pasi pe mawa kote oyo eloko ezalaka na impact makasi ezalaka nde loso ndenge kaka bozali komona mwana oyo akangi nzungu ya loso azali kolia yango depuis tongo ti 14 akangi nzungu catch mutu moko te asimba ye soki obwaki misu lisusu kote ya batoilette enga ye ku direct nde ezalaka na impact makasi donc soki okoti obwaki zala systeme mopanzi soki te mai ekozongela yo tozala kozapoza nde tozawa mituka donc ekomi mwa pasi mpenza banzela ekomi pasi pardon pelela biso likambo to mwa motuka pondo 1000 francs oyo sika biso tokoteka yango combien yango wana na ngai kaka nazwa naloba tata talela biso awa courant eza te mai eza te eloko moko te nini te donc yango kaka na ngai kaka nalobaka. Population ya commune ya Ngalema bamituni yango bazalaka na Kinshasa to pe bazalaka na village Kimbila Ngundu po condition na bango ezalaka vraiment mabe makasi boete bateki ya parking ya papa Jeff na commune ya Bumbu boyebaka bazali kolela makasi pe bazali ko déplorer ba comportement ya ba mama Kingabwa koyiba oyo wapi ba mama baleli na reportage oyo ezali signé Victor Jonathan Soukami. En tout cas makambo oyo elekaka na ville province ya Kinshasa ekoki kopesa yo meme na kanda awa tozali bongo na commune ya Bumbu na venin Kindinga na dépôt oyo babengaka papa Jeff ba mama oyo batekaka awa bakoma kolela makasi vike ba mama Kingabwa bakoma kokotela bango na dépôt pona kosala bango baje moko ya mabe na période oyo ya décembre boyebi bino moko ke basafu ebimaka ba mama bakendaka kosomba pona koya koteka yango awa na dépôt ya papa Jeff kasi ya pasi pe mawezali ke ba mama Kingabwa bakoma bongo koyiba bango ndeti ba mama oyo bozali komuna batuni tala alongwe akesu na mesa mususu atuni oyo soki olandeli malamu bango pe bazali ba mama Kingabwa na micro ya magazine Kin l'artiste yoka ndenge ba mama baleli mama Kingabwa bayaka ndenge nini bayaka azalaka ye moko te bazalaka ni bango ntango bakoyaka mburo te te napesaki mbongo ntango kobaluka boko napesaki mbongo te napesaki mbongo pa moto na ye bozalaki miyibi ba mama Kingabwa wana balingi koluka te ale bayibaka bato mbongo na maboko tokozala ndenge nini na mboko bayibaka fazala bazalaka na kisi bakingabwa wana okomona ozokende kaka boye bakati osaki te batuti yo kaka mbongo elimu si oyo Espoir Bandula olobi nini Rédaction ya magazine Kin l'artiste et sali réflexion oyo sur comportement ya bande kona biso ba wewa a na ville province ya Kinshasa et comment déplorable. Wa bolanda commentaire oyo. Moto oyo tobengaka communément awa na ville province ya Kinshasa wewa ezali moyen de transport oyo esungaka mingi bakinois en cas ya course moko rapide tope kokima embouteillage pona kokoma esika oyo lingi kokende na lombango kasi eloko ekoma kopesa pasi pe mawa ezali comportement ya bandeko na biso ba motard oyo tobengaka ba wawa sur terrain. En tout cas ekoma mabe makasi ba dérapage pe ekoma kosalema ebele yango nde ezali à la base ya ba accident pe ba incident ebele oyo tomonaka esalemaka na banzela ya Kinshasa. To constate ki pe mingi epai ya bandeko na biso ba wewa eloko oyo ezalaka facile epai na bango lokola mai na monoko ezalaka nde injure facile koswa na wana kutu koloba te po erataka te et surtout soki kaka bayokani malamu te na client to pe incompréhension moko ekoti entre bango kofingana ezalaka na facilité oyo wapi oyo ezali anti-valeur pe mabe makasi oyo esengeli kotelemela pe soki otali na conduite na ngambu ya code de la route wana kutu bosana na yo ekoma eloko mususu po komona ata embouteillage ezali ya makasi ye akozwa na ye sens unique soki pe bo interpele ye seke bolobi mabe biswa na ekobanda donc bango bazalaka kaka na raison pe eloko mususu ata moninga na bango asali mabe bazalaka na solidarité ya kosakana te bakokotela ye pe babandi koagrese yo surtout bandeko na biso bachauffeur ya babus na ya bataxi nde bamona pasi
bipai wapi basatakaka na bango okomona bazingi pe balingi yo batransco kutu emona pasi en cas de quoi okomona batumbi yango iziki moto casque ya protection kutu bosana na yo balataka yango te awa toko interpele kaka bakonzi ya ville province ya Kinshasa boluka nanu ko régulariser secteur oyo bokotisa ordre epa bandeko na biso bawewa pona ko éviter biloko ya ndenge na ndenge. Na $1900 oza mobimba bourse d'études na agence de voyage Eric Travel kobukana te kimambango. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études bona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo badémarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kopeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na bauniversité ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali non loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba poete Boyebi que à la ville province de Kinshasa, lors ya ba collation, ya deuxième session COP et Botamaka na ndenge osakana te kasi ekomi exagéré. Ba rapporteur na biso basala ki constat oyo pour landa commentaire. Congolais alingaka moninga na ye congolais te po degré ya mutema mabe ekoma kosalama oko imagine kutu te nzokande na ba université presque nyonso awa na République démocratique du Congo mingi na ba collation ya deuxième session ya ba lauréat souvent étudiant to étudiante ba collègue il faut membre ya famille na ye baya ko assister ye kasi ya pasi ezali ke pona ko accéder na kati ya salle ya cérémonie yango. Il faut d'abord ofuta droit pour na kokota na kati. Ndenge kaka bozali komona na collation ya université chrétienne Cardinal Malula awa nde vraiment soki ozana 2000 francs te moyen kutu ya kokota ezate. Tala bino moko botala ndenge nini batu batondi ebele pour na kozela kosomba tike jeune oyo bozali komona. Ye nde azalaka soki ofuti mbongo sima oye epai na ye nde akopesa yo billet awa structure moko ezali banki kutu ekosa. Yaboye, eza normal ten, boyebele. Na ville province ya Kinshasa, eta ya mituka o esalaka mingi transport ezalaka mabe makasi. Yango contrôle technique ekenda wapio. Lelo na ville province ya Kinshasa, soki otamboli presque na makwa ebele ya capitale, oko remarque que mituka ebele ezalaka lisusu na eta ya malamu te. To ebite soki ezwaka temps ya koleka na contrôle technique po degré mituka oyo ezaleli. Pardon, il faut bolukela yango kombo. Tala neti oyo, ba faresi e pasuka,
toyebi te soki esalaka to pe te. Oyo kutu nsima vitre nyonso esi emwangana enga ye. Oyo pena bozopesa facilité makasi na miyibi po soki atie loboko kaka boye bamama baleli kabelo. Oyo mosusu soki ayakotisi telefone ekei. Ebongo soki mvula ebeti nayebi te soki okokimela wapi. Ebongo soki okoti na kati otali eta bakiti ezaleli wana pene fo kolukela ngo kombo po degré baban ezaleli moyen kutu ya kovanda malamu eza te kaka na ndenge ya kosakana te. Tointerrogeaki bachauffeur na sujet oyo boyoka bango nde balobi. Akarete pe bakabareporter eza te donc eza mangema banzela malunga kome eza te banzela mabulu omona limta kita boye muninga azowelela bakotutana banzela peme eza kofungama te okanga pe monda atowela mutotozazozolanda yo ekita muninga kar mo reporter elongwe keno are moko nakotema wana zakulia eza te donc towela nga nde lokebiselo bakachauffeur tuka oyo ya mabe wana nde eza likambo ya bapatron. Tokosenga na bapatron ya bamituka baordonne bachauffeur na bango bamema mituka na bacontrôle technique po ekoma quand même na ete ya malamu osala kitoko po degré ezosalela pardon moye kuta kotambola ta na nzela eza te. Bino mpe bato ya contrôle technique soki mutuka ye bosalaka mosala malamu oyo bomoniki eza lisusu na ete ya malamu te botiango nanu mopanzi evanda po yango mpe eza na base ya baaccident ebele ezosalama na ville province ya Kinshasa. Bowela kaka te kozwa kaniaka botie na poche tandis ke mituka eza na ete ya malamu te. Global Carpe Diem Service bazali ko faciliter obtention ya ba visa pour na kokende partout na monde. Ça la bango confiance vous allez discuter. Bana ya Kinshasa, Lubumbashi, pe Congo Brazzaville, na masolo etali obtention, assistance, coaching, pe facilitation ya visa tala. Global Carpe Diem Service bazali bien qualifié pe structuré na ba vacation internationale na oyo etali tourisme pe éducation bona orientation ya ba démarche na bino orefaka kotanga na mikili ya poto yeba ke ba bourse d'études et soponi ebele na ba mboka lokola Chypre na $1950 ya pamba dans 10 jours coup sûr. Inscription ezali kosalema ya ofele kotanga na États-Unis d'Amérique na $2500 payable en deux tranches dans 30 jours ozwi visa na yo ba bourse d'études totale pour na Égypte ezali. Premièrement, je dis un grand merci à GCDS vraiment omoni visa na nga pour la Chypre. Merci mingi na GCDS na nini ba fuyo ma visa na mai donc na pesi ba mo dossier na o mérité na joie donc bien le encore no matupe ba ya ko aweza un coup inflamme pesi agence DGS merci na kwa salé ngai na mambo mukie na ngoma mukie apesi na visa o nakoki naibisa kibino awa eza ba GT na GCDS de suka masolo na ke Chypre. Le voyage GCDS pour l'obtention de visa pour les Chypre. On vous appelle toutes les amis, les imaginaires, tous les gens qui puissent venir à l'agence GCDS pour l'obtention de visa de Chypre. C'est réparti. Bino ba oyo bolela tourisme na bamboka lokola Dubaï, Afrique du Sud, ba pays ya espace Schengen, pe ba destination ebele awa ezali kopeta matata avec accueil pe orientation sur place na ba pays oyo kokomela. Global Carpe Diem Service asali méga promo pour la ba étude, tourisme, conférence pe baso médicaux na mboka ya Canada na $950 ya pamba oza mobimba. Wakanisi ya sili ten GCDS atie na disposition na bino ba visa de travail pour na mboka ya Canada na $4000 ya pamba oza mobimba. Durée ya visa ezali kosala kaka 60 jours. Adresse Okokuta biso sur avenue Wakatingi numéro 166, référence croisement ya avenue Wakatingi na Huilerie en face ya Kolu Fungula na commune ya Kinshasa oza mobimba. Boite la GCDS.
Fabrication ya tumbaku tokitaki na quartier Ngampani na commune ya Kimbantseke pour na ko faire découvrir bino yango omelaka kasi yo bakate basalaka yango ndenge nini landa. Babengaka yango communément matière topen kamuna awa na Kinshasa tumbaku oyo ezalaka mingi utilisé pe consommer et pas ba personne ya troisième âge boyeba que et commandé beaucoup plus utilisé et pas ya ba jeune awa na ville province ya Kinshasa oyo pe selon ba information tozwaki balobaki que et traitaka ba maladie ya ndenge na ndenge. Kasi rédaction ya magazine Kin l'Artus lelo et s'intéressaki na fabrication na yango ndenge esalemaka. Procédure na yango ezalaka ndenge nini yoka. Nyonso ebandaka na kokende kosomba makasa oyo babengaka yango mungulu oyo eutaka nde na province ya Congo Central. Kasi soki bakomi na yango awa na ville province ya Kinshasa bakomema yango na usine lokola awa tozali na commune ya Kimbantseke précisément na quartier Kingasani ya Suka bipai wapi bakotanda yango na moi lokola bozali kaka komona pona ekauka kitoko na sima na yango bakokalinga yango pe bakokende na yango na machine pona konikisa yango ekoma poussière na Suka bakosangisa yango na matiti oyo na kombo ya mutunu oyo pe selon bango ezalaka makasi etretaka maladie ya ndenge na ndenge soki basangisi yango na mongulu bondi melangai ke ekomaka lisusu makasi c'est-à-dire nkamuna na ndenge osakana te ndenge ba jeune ya Kinshasa balinga tango azali komela yango azali kobenda yango mbuma ya miso ezali kotila ekotie na cerveau pe ba jeune bayokaka yango kitoko. Produit fini yango oyo bozali komona c'est-à-dire ekomi tumbaku ya poussière. Communication et selema ki boye. Étape alboso to bandaka tozu ba kasa ya tumbaku to kalingi yango to kina na machine to nikisi yango tant to ya na to nikisi to tamiser tozu poudre na biso to sala rango mélange na produit oyo utaka na bandundu batumbaka banzete ya zamba o banzete wana ezaka banzete mo epetaka uniquement ba mode de tête tant batumbi yango ekomaka poudre nde bayaka na yango so ba libiso banzete wana de to sangisaka yango na tumbaku to beti omoni ndenge omoni azobeta wana na eloko wana sachet wana ya mai wana siko tozobeta yango po kisio na tiaki yango na tumbaku nde nasangisaki yango il faut esenga siko faut abeta yango libende elambama esanga nde ekoma tumbaku po tia na zo. Awa toko interpeller kaka na ba jeune oyo ba utilisaka tumbaku mingi d'une façon abusive boyeba que ezali malamu ndenge balobaka ke traitaka kasi ezali pe na ba inconvénient ebele oyo bato ebele ba ignoraka awa na ville province ya Kinshasa po soki ekomi annexe wana nde ezalaka mabe po au fur et à mesure ozali kobenda poussière wana ekotaka na kati ya cerveau ndenge adage moko olobaka tout excès nuit boete ezali pona mikolo bana pe libota mobimba Protivap potopoto kitoko oyo ezali na ba vitamine pe ba protéine ebele. Ah merci ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Eza popopoto tate kasi ezali de véritable Protivap potopoto ya bana mboka. Ndeko soki olingi mwana na yo akoma na sante kitaka ata na kinchwekina lesa ye Protivap akozala lokola baoyo tala tika koluka batata mwasi bandoki lesaka mwana na yo Protivap ezali kotekama partout na bawenze baboutique baalimentation Kinshasa pe Congo mobimba bayebi deja Protivap luka ozwa yango na moins cher ya kosakana te mpo na bolamu ya bana. Buzala kwerme Protivap etonda na protéine et énergie ata na kinchwekina meka makusa Protivap potopoto kitoko mpo na babebe pro. Lelo ezali tour ya banani basouete bavete mpo bazwa 0 ulanda na mokolo mwa lelo toni kobanda mbula ya sika mobu 2022
toye kotombela bonne année na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Totombeli ye mobu molamu pe succès na maimanso azali kosala pona ete bakongole bazala na bokolongono to pe bazala en bonne santé. Totombeli bonne année na premier ministre, chef du gouvernement, na ministre ya santé na gouvernement central, na excellence gouverneur ya ville province ya Kinshasa, na ministre provincial ya santé, na président Dr Ntsadi ya conseil national de l'ordre des médecins, pe na baminganga nyonso ya Kinshasa oyo toza ko représenter. Toyebi ete mobu moleki mikakatano mizalaki mosala pasi bozwi pasi bacondition ya mosala pasi kasi toyikaki mpiko mpo tosala mosala na biso engebene na mibeko oyo etali éthique mpe déontologie. Tosalaki part na biso lokola minganga nde topesi bino merci. Na mbula oyo tokobanda tokosenga mpe leta asala part na ye pamba te minganga toza kosala ntango nyonso part na biso. Mingi batikaki biso toperdre baminganga ebele plus de 50 na mbula oyo eleki batiki biso na bacondition précaire. Toza kolika ete 2022 ekozala mobu molamu mpo na biso mpe na mabota na biso. Tika te nzambe ayeba kobatela biso totombeli na minganga nyonso ya Kinshasa. Bonne année na mabota na biso. Rendez-vous ya bakinois ba Brazzavillois pe diaspora et Kanga Masolo. Rubrique oyo bulueke plus original en mode 4G. Motuna ya lelo ezali nene pe uti epa ya nani. Bolanda mingi leçon. Elo ezala mote buluye kende kindoki kati na nkolo. Papa Moïse. Oye sabiso. Papa Moïse. Paupière ezali mwana popi ya mukia to ezali pompe ya mai ya mukuse. Ezali mwana popi ya mukia. Mwana popi ya mukia. Eza mwana popi. Paupière ezali mwana popi ya mukia to ezali pompe ya mai ya mukuse. Ezali pompe ya mai ya mukuse te. Mwana popi pete mais ezali eloko mosusu na bosani terme yango. Bon ezali pompe oyo batongolaka. Pompe oyo batongolaka. Pompe oyo batongolaka. Bami pirishaka na yango babengi pompière. Paupière ezali mwana popi ya mukie to pompe ya mai ya mukuse. Paupière eza pompe ya mai. Paupière eza pompe ya mai. Paupière eza pompe ya mai. Esa biso paupière ezali mwana popi ya mukie to pompe ya mai ya mukuse. Paupière. Paupière ali eza mwana popi. Mwana popi ya mukie. Oui, paupière ali mwana popi ya mukie. Tatu mukeba oyebisa biso paupière ezali mwana popi ya mukie to pompe ya mai ya mukuse. Paupière to le bac ezali mwana mukie. Mwana mukie ya mukuse. Mwana mukie ya mukuse. Ezali mwana mukie ya mukuse. Paupière ezali mwana popi ya mukie to ezali pompe ya mai ya mukuse. 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 Ndeko Chris,
Aux en classe nini et puis option nini? 3e, commercial. Au représenté école nini? Luca. École Luca. Ok. Ok, sabiso. Paupière ezali mwana popi ya mukie to pompe ya mai ya mukuse. Nande posi na ba question Paupière ezali mwana popi ya mukie to ezali pompe ya mai ya mukuse. Eza popi ya mwana muke. Popi ya mwana muke. Eza popi ya mwana muke. Kombo nani? Kombo Peter. Ndeko Peter. Tozo tuna oza en classe ni? Oui, na silisa déjà. Bon, mécanique. Tozo tuna paupière ezali mwana popi ya mukie to pompe ya mai ya mukuse. Paupière. Je crois paupière on a koloba ke comme propre ou bien la propre, ça veut dire que il a soin. C'est le point il a propre. Propre donc comme ça paupière. Donc il a propre. Ah oui. Il a propre donc vous a la propre. Donc on doit souhaiter mais là vous a la propre kaka. Donc coucher. Qui est l'artiste? Bouluyeke plus original. ne tombera jamais Original. Chikoto kanano bundite. Bouluyeke makambo. Ça parle plus trop. Bouluyeke makambo. Ça c'est l'original, parole du maître. Quand on connaît, on connaît. Bouluyeke boma. Bouluyeke boma. Et quand on ne connaît pas, on apprend. C'est la laisse. Parole du jeune maître, parole du jeune maître. Bomoni lokola Bouluyeke plus original en mode 4G kotaki na bandaku stylo na carnet pembeni pona konote bonne réponse bokanga pe bosimba yango malamu que paupière ezali kaka membrane tope poso ozalaka bongo likolo ya lisu et permettra ka misu ekangama tope efungwama yango na nde babengi paupière awa nde tokomi na suka kasi tokoki ko boucler yango boete toseli bongo na page rose spéciale oyo. Joyeux anniversaire et pas ya Amika Mayabu Pomba Taille Lobby Ekoleka lelo Oyo botama lelo le 1er janvier tika tenzambe zala na yo mingi yo botama nde jour ya ba fête mokolo ya fête heureux anniversaire na yo Amika Mayabu Pomba Taille balobi ekoinda mabe champagne ekokoulé à flot na occasion ya anniversaire na yo Amika Mayabu Pomba Lobby Ekoleka lelo merci pe joyeux anniversaire na yo awa na komi na suka ya présentation à magazine Kin l'Artus merci na équipe technique et rédactionnelle oyo basala ki mosala lelo avec impact na idéologie merci na bino ba fidèles téléspectateurs na biso bonne année pe meilleurs vœux 2022 et l'amo na mabota tokutani bongo lobby dimanche pour na rétro et kosala eloko Boete